Bonjour, bonsoir, c'est Lolaire à l'accueil. Vous allez me suivre, c'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Toujours nakati à la personnalité TV, 42 ebi sarabino tokome mabino tina babakambo etali émission et bongo lelo to zongi lisusu na isiko bate kaka bakayas bate karaba brique bate kaka basable en tout cas babiloko ebele pona kaka conjoncture ya mboka to bi que si déjà botala yango bomona jaba prima lelo to zongi pona koyebisa na bino ke conjoncture ya mboka eza vraiment difficile yango to ye poto ya koyebisa bino lisusu ba prix ya solo est-ce que ba prix eza augmenté to ba prix eza bongo ya kokita sans plus tarder na pesi bambote belé na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu ba diva Westwood maboko bank na kati ya London City en tout cas bambote ya trop na Arlette Matoko Liswa Nzambe sans oublier Marbos Mama Doris Lema moi ça motema malamu na kati ya la personnalité TV fumu na gaz en tout cas tozo ko bakosala musala toujours kitoko kaka ndenge ezalaka kaka ndenge tobisaki bino en tout cas lelo tozo beta masolo bakayas masolo ya mabele masolo ba brique elongo na papa Alpha en tout cas esi botala ye na bike bopesa ke bambote ya trop yango tozongeli bino lisusu pona kotalisa bino penza ba prix penza ba biloko na batant oyo temps fort oyo tozana yango sans plus tarder nazo pesa bongo micro et pas ya papa Alpha abeta penza masolo na biso. Mbote papa. Mbote maman. Toza déjà awa na kati ya entreprise na bino esika wapi boza penza na biloko ebele tolingi to beta masolo na bandeko na biso baza na poto baza na besoin baye ba prix ya bakayas ba prix ya ba mabele en tout cas bote karango ndenge ni. Kayas to bandanga tote karango na camion pe tote kaka pe na détail te kango pe na ba comment dirais-je na ba pousse te kaka na camion 30 tonnes normal les en à $750 selon ba trajet et trajet sur eza mulai nde to chaka na carburant na kati to ajouter à moi quelque chose likolo pour na transport. Oyo peswana ezali monta ya camion mobimba. Camion mobimba pour tonne moko ezana $25. Surtout chez fois 30 c'est le rôle à $750. Parce que surtout chez na transport, ils ont ça le rôle là neti transport $100 c'est le rôle $850. Papa sikoyo ndenge botiaka ba prix na binwana ya motuka soki mutu azana besoin asomba motuka mobimba est-ce que bo discutera pe to ezaka ba prix obino botie wana ya wana ka yebandeli ya wana ka yesuka bon prix na usine prix yebani nango tonne moko ezana $25 surtout chez fois 30 ça li $750. Puisque na côté de transport moi réduction ezalaka na côté ya transport on les a ba prix normal na pesi mais na côté transport moi réduction ezalaka selon pe trajet ya lemba ezana $50 trajet ya libanda ya lemba ekomaka $100 ti na ba extrémité ekomaka na ba $200. Siko pona transport na yango soki mutu aye kosomba mwana poto auti penza poto aye kosomba bakayas aye kosomba camion mobimba siko pona transport na yango bosalaka ndenge nini est-ce que transport ye moko mutu akofuta to bino bosalela mwa réduction moke permettre aye afuta transport. Bon ye toko koluka te ke abana koluka ba transport car na ndenge tobimisaka kayas biso mo tozaka charge ya transport yango tolobi $750 na prix ya usine transport y compris na transport nde ezosala lokola dans les $800 850 ça dépend trajet $900 ça dépend trajet on a quantité mesure quantité normale tonnage normal. Papa ebongo siko na etali neti ba pusu moko boteka ngo na combien puis ba cantine opesa pesa na mutu mususu
azana na possibilité wana te rosomba ba camion wana azana possibilité ya kosomba to mususu ba pousse botiaka ngo ko pousse eza na 25 000 to banda na 27 000 mais pousse plein to sala ngo na 25 000 francs congolais 25 000 francs congolais 25 000 francs congolais, y compris car on a transport, on a 4 on a transport, ils ont 5 000 na niveau ya Lemba. Ceux qui na libanda Lemba, ils comme dans les 7 000 et 8 000. Papa, au tu repères ce biso ba près, il y a Babiloko, mais on peut ce biso na franc congolais. Et ça, on a poto mususu akenda kala a franc congolais kutu abunga na ya yebi na eli sumaramba franc congolais te. En tout cas, ba prix wana opesa ki wana est-ce qu'on opesa ngona dollar bandeko bazali bando bakenda kala ba yeba ba prix. Neti na niveau ya Lemba. Ceux qui net par exemple na chariot to sala ngo na 25 000 na transport et ça la lokola 30 000 wana ingesa lokola 15 dollars. 15 dollars, 30 000 francs congolais. On a pris à chariot, on a pris à chariot pousse, pousse yango to bengi na français chariot pousse. Donc tozoko ba toujours ko beta masolo, on a to beti masolo ya kayas, papa ce to koti penza na masolo ya sable. O bete la biso masolo parce que yo ebi maramongo très bien ko le kanga inde to telemia wa penza, o bete la biso bote kakango ndenge nini toujours na ba ndenge moko car na kayas tone. Alors, on a ajouté ce bon que le prix est mati et bougé et ça à cause de la taxe. Dans moi, la taxe est mati, allez au salake. La taxe est mati, mais va serrer mon na côté la taxe de sikoyo et salike. Mati si mati moi ba prix. Zélo, les alagi na $200, babaki si $20 et comme $220 na niveau ya Lemba. Na libanda ya Lemba est commis dans les $250, y compris na transport na kati. Bete biso masolo ya o etali camion moko ya zelo bote kango combien ba chariot bote kango combien et puis ba cantine po bandeko baza libanda ya mboka en tout cas ba yé ba penza ba prix na bango comme il faut. Neti chariot ni pousse ya sable ils en a 8 000 francs congolais. 8 000 francs congolais, à part transport, ce que tu as transport, dans les 11 000 francs congolais. À niveau de Lemba, 11 000 francs congolais, na dollar réel, on est à 5,5. On a dollar, 5,5 dollar. Et bongo pona mutuka mobimba. Mutuka mobimba, zelo ya pembe, ils en a $210. Zelo ya mai, ils en a $220. Toujours kaka na transport na yango po bandeko baza besoin bayebaka na transport to ndenge. Na côté ya sable, na niveau ya Lemba, ezaka na transport na yango. Ce to lobito bima sikoyo na libanda ya Lemba to komi na niveau ya ba commune mususu sokeza na niveau neti ya Kasavubu et Kalamu plutôt Kasavubu déjà dans les $250. Surtout comme en musika makasi on a sur le transport pe mataka partir ya carburant. Papa tolito yeba po eza na ba sorte ba mabele mibale. Eza mabele mususu eza rapembe, mabele mususu eza lokola chocolat, siko bande ko balanza la personnalité tu vis o batala ki mission to liboso. Balobito tout nanano papa. Na mabele wana nyoso mibale wana. Est-ce que ezala kaka primoko na mabele ya pembe na mabele ya chocolat? Mabele ya pembe eza pona crépissage. Crépissage, ce qui peut mabele ya jaune ezangi rosala nango ko crépir mais ils en a ba graine té. Mais si comme mabele ya pembe ils en a $210. Mabele ya mai ils en a oya mai ya zelo mai ya fleuve ils en a $220. Wana na niveau ya Lemba. Surtout bimi Lemba ba prix et variaka à cause ya carburant. Mabele wana pembe batongela kango te ezaka pona kaka kotsa crépissage to batongela yango pe okoki pe kotongela yango. Oui, mabele oya pembe okoko tongela yango soki mabele ya mai ezate oya jaune ezate okoko tongela yango. Mais ndenge musale salemaka mabele ya pembe eza pona crépissage. Mabele ya mai eza pona kotonga pe kobeta ba brique. Mais au cas où que
mabele ya pembe ezate okobeta lango pe ba brique okope kotongela ngo okosala pe crépissage na mabele ya mai mais eza na ba graine te so eza na ba graine moyen nini couleur ekozala moyen ezala lisse ekozala te. Donc na sûr que bozwi réponse ya question na bino pona tokende lisusu te parce que bango balinge bayeba est-ce que na mabele wana na epembe na o mususu wana nini etongaka ndako bien nini ezaka efficace pona kotongela ndako. Bon oya kotongela ndako eza mabele ya mai ya pembe ya jaune yango nde ezalaka efficace. Bon ekonsomaka pe sima mingi te mabele ya mai ya pembe ekonsomaka sima mingi po yango eza léger. Oya mai ezaka kilo soko tche sima mbala mo ezovimba na sens wana mais nyonso tu okosala ngo peka musala mais pona koluka o tche eloko na esika nango ya pembe eza pona crépissage ya mai eza pona kotongela pe kobetela brique. Ok, bandeko balandi nayebi que bozwi penza réponse na question na bino siko papa tokomi côté ya ba brique tozobeta toujours masolo pembeni ya ba brique tokoki kotambola mwa mokie toza déjà esika ba brique penza ezali en tout cas papa tobeta nan masolo na etali ba brique na bino botekaka yango na moko combien. Brique na biso ndenge tobetelaka brique o ezali artisanale manuel o tobeta na maboko wana eza toteka yango na 1500 francs congolais. Wana eza ba prix o tobandelaka mais tosala moins réduction na dollar ya lokola 7.5 en dollar. Siko wana to mélange yango na poussière ya kayas. To mélange yango na poussière ya kayas, la qui c'est poussière ya kayas. Na poussière ya kayas po sala lokola chocolat. Ce que sali chocolat et commission ngo lisusu makasi. Ce commission ngo makasi aliande toteka yango na valeur ya 1500 francs congolais mais to sala ka réduction. Réduction na biso sur to sali to sukaka dans le 1300 francs congolais. Donc 6.5 en dollars 6.5. Tozo continue papa kobeta masolo ya ba brique bongo so moto e kosomba ba brique et belé ya kosomba ton mususu 500 briques parce que za baton mususu bana poto ba ka kotonga banda kuna bango yo tonga ton mususu na période ya mbula moyeba banda ko sala ka ba brique ezate bazana besoin ton mususu basomba 1000 briques 2000 briques maintenant pona bato ndenge wana bo sala ndenge nini penza po a réussir ba brique na ye nyonso wana comme na esika oyazoto. Bon normalement il y a problème il y a confiance mon apoto azoluka mbongo na poto aluki na pasi tanga ye na Kinshasa problème a vérité ndefo ezala vérité soki ezate nde malamu te sikoyo ezala mutu mususu aza na place na ye ana besoin to betele ba brique to sala rango pe to ke to sombi to memi équipe po éviter pour na transport na ezala mulai to ke sombi biloko na matériel nyonso na kati na lopango na concession na ye to salele musala so to sali musala simanango to yokani afuti biso ndenge to betela kaka siko na point oyo o uti koloba awa neti problème ya ba réduction na réduction et eza masolo mutaye na marché munene quand même peu réduction peut faire la malamu masolo ne comme siko négociable siko négocier na biso malamu pour marché balengela yango pour la paix sincérité vérité kozala pour ça ba prix moko ya malamu ezalaka te que tu insister na prix mais là on ngana bakisa ezana deux sortes ya qualité ya brique ezana brique vibrée ezape na brique auto beti na maboko manuel siko brique vibrée nde yango nde mutu ezana valeur net il y a $1 brique vibrée brique vibrée nde zanini brique vibrée eza brique oyo tobeti na machine mundele asali eza te ke tobeti na maboko tobeti na machine mundele asali machine mundele asali ebongo o mususu wana lobi wana tozobeta na maboko nde ya 1500 na lobaki
7.5 oyo ya vibré eza oyo machine mundele ya sali to beteka yango na $1 $1 eza lokola 2000 francs congolais mais na misala nyonso ndenge tozosala wana transport eza à part soki moto adiscute te wana tomemi na transport na kati mais soki moto adiscute wana transport ekomi na maboko na ye moko sikoyo soki moto aza na besoin que azotonga ndako alobi te namonaki esika mo baoteka babrique mais naza na besoin bango nde baya kobetela nga babrique babeti babrique na nge ebele batikeli nga eske eza mpe possible eza possible tosalaka na bapave nyonso tosalaka yango na lopango na memi ekipe mobimba ekipe wana eke ntina kati ya lopango tosombi bamateriel na biso toye nango toye na materiel tosombi bazelo basima nyonso ezala ciment totekaka na gros totekaka na détail totekaka toye nango mbala mo tokoti nango tosala mosala kalme kitoko papa tomonika na kati ya babrique eza rappel isu na baclostra wana sikoyo boteka yango ndenge nini eza mpe ka même prix na babrique normal to te clostra eza différent na brique clostra eza na prix nango brique mpe eza na prix nango clostra totekaka yango na $1 clostra oyo tobengi ya incliné totekaka na $1 clostra oyo tobengi ya losange eza rectangulaire incliné oyo bomoni wana eza na mopanzi rectangulaire oyo eza na mopanzi oyo ya rectangle wana nde wana eza na 1800 francs na $9 oyo mosusu eza na $1 ezosala lokola 2000 francs congolais wana avec réduction mpe ezali avec réduction yango nde question nalingai natuna mpo bandeko bango talaraka na batan oyo toza na bamoma moko fort eza batan moko crise eza presque partout tomoni crise eza presque partout yango balingaki bayeba lisusu bamonta ya babiloko mpenza bayeba yango mpo base prépare na bamoma oyo bazoluka bongo koya mpona kosalisa bamisala na bango papa eza mpe na babiloko mosusu oyo tomonaka batiaka yango lokola pavement na kati ya mapango wana botekaka yango na bacombien wana le mètre carré nango eza na valeur à $12 mais na 12 wana tosalaka mpe réduction tosalaka réduction oyo ezali ndenge tofabrikelaka yango tozofabrike yango tosali mélange na biso toza na bamoule na biso en plastique moule en plastique oyo tokamata mélange totie na kati kaka oyo ndenge mindele bazosala ndenge biso tozosala soki mpe moto aza na confiance makasi alobi bongo tosalela ye na lopango na ndako na ye age na ye moko tosalaka yango mpe mais oyo nde tosalaka par mètre carré eza na $12 un mètre carré il y a 16 pièces ezali il y a 18 pièces ezali selon ba petit format na ba grand format mais réduction nango mpe ezali soki moto asombi yango ebele asombi yango ebele mpenza asombi ebele botelie alobi botelie na mutuka transport nango eza ndenge nini toujours neti boye soki neti na $12 na $12 wana tokolongola $1 na $1 ese lokola $11 na 11 y compris na transport na manutention chargement déchargement na tina bisika moto na besoin eloko na ye siko soki mutu abengi bino mpe mpenza abite na place na kosomba kaka esika wana naza na besoin bango moko baya kosalela ngai baklasele ngai mpona bosalaka ndenge nini wana siko tobenga yango deuxième étape ya koposer siko koposer tofusengaka par le mètre carré nde tosengaka na bacaro mpona koposer caro le mètre carré tosengaka tobandaka na $5 na $5 wana mais avec réduction mpe ezalaka soki mpe moto aza na $4 nakozwa $4 nakozwa kopozele yango na kati ya lopango esala kitoko wana nayebi ke boza vraiment satisfait esika ezwami bino parce que bozalaki na besoin boyeba lisusu baprix wana eza ndenge basalaka ndenge bafabrikaka yango
Bon papa, toli toyeba babenge ngo na kombo nini po toyeba lisusu babenge ngo na kombo nini? Oyo tobenga ngo pavé. Pavé hein pona ko revêtement ya cour à lopango. Pavé pona revêtement cour à lopango. Et bongo ba solution bazo sala o ba ba solution o bazo sala o nde babenga ngo nini pona omona lokwa neti mo ba rouge moko boye batie après babakisi ba sima. Wana eza ba colorant tobenga ngo oxyde de fer. Oxyde de fer eza produit chimique moko. Produit chimique wana to mélange ngo na ciment. Ce to mélange ngo na ciment ko makasi. Donc ata mai mati likolo ndeni moye longo eza te po eza mélanger na ciment. Ciment torozwa nini sharpe na biso sharpe to zu to tchena kati. Ce to tchena kati nde to bimisa sikoyo pavé. Wana eza penza ndenge basala pavé na sur bomoni bosepeli po ezo salama sur place papa ye mokope azali penza wana azo contrôler ba misala ya babiloko nyonso oyo penza bomoni na mission na bino ya mokona lelo papa liloba nini ya confiance okoki kopesa na bana poto o bazolanda bino na kati ya la personnalité TV bazolanda biloko na bino bozoteka et puis ndenge ni bosalelaka yango liloba nini okoki kopesa ba liloba confiance ezali congolais faza na confiance moninga na congolais mboka ya Congo eza munene mbongo ya Congo fo etonga Congo mbongo ya Congo fo evana na Congo bapaya bazoya na RDC mais bazozwa mbongo bazokende tonga na bamboka na bango kuna mais biso esengeli totonga na mboka na biso a na RDC mais eloko moko nde tozomona mwa mawa ke bato bazosala confiance mingi na ba expatrié ke biso bana mboka mais or biloko tosalela bango pe basalaka kaka kuna boye mais sikoyo so yo lobi kete naza na besoin ya qualité moko ya kitoko makasi ndenge ba libanais basalaka formule nango wana toza nango na moto toza na formule wana na moto toza nango na moto musala na bandi yango lelo te depuis 2001 na bani musala oyo na bali na musala oyo na boti na musala oyo na tongi na musala oyo yango wana sikoyo fo bana Congo basa na confiance na biso po musala esalema toujours kitoko mboka Congo esa nini etongama so moto aza na besoin alobi kete naza na matériel na ngai na besoin bosalela ngai boye na toye na kozwa équipement na ngai nyonso na ba matériel na ngai na ke nango tikuna na ba matériel na ngai na ke nango tina lopangu na yo na osalela yo très kitoko. Papa tobeta masolo penza à part babiloko oto moni awa ba pavé ba brique ba sable ba kayas musala nini penza lisusu oyo salaka oyo bana poto pe ba ozala intéressé que non tout ça leloko boy to kanga malamu tu boy poto zongisa nga na sala musala na salaka na vraiment spécialiste en granito eza ba carreau sur place granito eza ba carreau sur place o camion na biso a zelo ndenge ya kotikela biso eyeti awa nde ekendaka pe na ba mapango ya batu soki po pesi tobengi camion eye ekeiti ekikotika yango moni musala na bandela pona meilleure compréhension musala na ngai eza musala granito eza ba carreau sur place wana euti na marbre moellon ya marbre babuki esali sikoyo tobengi yango granito nde babukaka kaka kayas tobengi yango sikoyo granito na granito wana nde tosali yango sur place ezo permettre na ba école na bopito ezo permettre na ba flat ezo permettre na banini na babisika oyo lieu bato bakotaka ebele mpo mabanga ya marbre wana moyen nzuluka eza te mpo caro loba moto asoma marbre mais caro ya caro soki bato bazokota bisika ebele elongwaka mais granito wana elongwaka te na baaéroport totiaka yango tokule sur place tosali traçage na biso
sali traçage na biso so to sali traçage par après to bandi sikoyo ko couler granito wana sur place mabanga wana to sangisi yango na ciment tant to mélange on a ciment très bien to zupe sable na ciment à part tant to bandi sa sable na biso na ciment na biso wana mélange na biso sharpe wana to zu sikoyo granito oza na ciment to vandisi likolo machine sikoyo ya mundele ye eponcer et au salake bimisi lokola granito salake bimisi lokola granito. Donc c'est que papa penza oza spécialisé na makambo wana ya granito. Donc oui, spécialisé na granito na sali yango na banini belé na ba hôpitaux na ba nini comment dirais-je na ba ville ba chantier belé vraiment na sali depuis 2001 tina lelo 19 ans. Ka osali penza musala papa pona kokende mbala moko pesa siko balanza la personnalité TV numéro na bino ya téléphone puis numéro ezali disponible ba rozwa na WhatsApp ba rozwa yo na appel normal opesi penza na bandeko ya balanza na bon na si na noté elo ngana ajouter pour na problème ya ba pierre tombale pe to salaka na ba pierre tombale ndenge to salaka ba pierre à marbre ezali pierre ya porcelain ezali pierre pe ya carreau ezali pierre ya marbre toteka ngona $2000 pierre ya porcelain toteka ngona $1000 pierre nini tombeau pierre ya carreau toteka ngona na $700 mais réduction ezali na ba pierre nyonso to wana. La différence il y a prix yango bongo pour nani musu 700 musu 2000 musu boté so combien pour nani ba différence la différence ba prix ezali pour moni marbre eza batunyo so ba ebima ba bon batunyo so tout mais marbre ezelo ka valeur la valeur ezali que telo moto ko tsango tana ba 5000 mais biso to teka na ba 2000 pour eza pona ko yeba kaka ko soigner relation na batu porcelain eza dimension mona marbre te eza pe nini makasi mais eza na $1000 carreau ni to pierre tombale ya carreau carreau eza na prix PAC ya moto che ba prix différent wana pour prix ya carreau to sombelaka eza na C porcelain eza mo likolo ya carreau marbre eza pe likolo ya porcelain. Papa apesa numéro ya téléphone pona bandeko o bazolanda yo baza vraiment na besoin ko benga yo o babengaki yo baton eleki bazwaki yo te opesa penza numéro po siko yo bazwa yo facile. Numéro de téléphone na ngai ezali 090 47 63 799 090 47 63 799. On a numéro ya Africell Nangai. Numéro sikoyo ya WhatsApp Nangai ezali 089 79 98 417 089 68 79 plutôt 089 79 98 417. Ba numéro wana eza soki ba bengi bazwa yo facilement. Oui, eza ba numéro yanga vraiment natambola nango yango na 089 wana WhatsApp 79 98 417. Ok, bandeko balandi nebi que toza na kati ya RD Congo soki olingi obenga ote plus 243 en tout cas ozala décider ozwa papa yemoko papa alpha okozwaye penza bokosola naye bokobeta masolo fara penza car ndenga lobi nyonso eza négociable kota mutuka en tout cas ezeloko ya kolobela penza te basalaka toujours réduction nobi ke bozaki ebele pe boza satisfait ndenge bolandi penza lisusu ba prix na bino bozaki na esengo ya koyeba lisusu ba prix ya babiloko oyo boyebaki mwatango molai kasi na te crise lisusu tomeki kotalisa na bino pour que bozala bongo na idée
et bongo directement na pesi ba mbote ya ebele en tout cas na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu ba diva wesudia givua mama Boko Bank na kati ya London City Arlette Matoko liswa nzambe mama Doris le mafuku na gaz moi ça moté mama lamu azo sala toujours la personnalité TV et kende liboso pona nini te na ingénieur Metitima azala kibongo na sima ya caméra pona komon sabino bilili ya kitoko toujours tozawana tozo sa mosala na kati ya la personnalité TV vraiment elongo na Vinicien Timba femme noire femme africaine na pièce contre pièce car ndenge tozo ebisa na bino biso tozo koba kokende tina tikola kisabino mboka elengi na kati ya RDC en tout cas mboka eza elengi ngala bino tokoba toujours komonana na ba prochaine émission oyo boko sepela penza kolanda lisusu.